Au solo la capien Jésus. Au solo la capien Jésus. Au solo la capien Jésus. Uzali oyo ngana luka kalana kokila. Coucou, bienvenue na chaîne Nabino na kombe ya Concept Touch TV ezali Nabino ezali Afe Milando. Ya so na yesu liboso Nabino kandi tobaki Concept Touch TV et ko sa na so nango et ko simba esika sengeli na politique, na musique, na théâtre, na émission. Mama liso na biso na mokole ezali ke bombo na sima na ngeza na porte moko to ko beta le solo pour na nini mabala ya poto et on la raté. Et c'est ça solo pe mabala poto on la raté. Pour basta mokenda partout que mabala poto on la raté. Musa na biso ko wela mbongo ya bana, musa na biso ba confi respect ate na kati ya mabala na kati ya poto. Yango na sepeli ke couple na sima na ngaba si on ma biso to ya liboso na bango pona ko so ya solo tali ki mabala ya poto. Pona to kana bino tambola ite. C'est quand on met ta porte, tout formaliser ma soeur de biso. Bienvenue encore sur Concept TV. Oh, hey, Hey, mama, welcome. tack så mycket. God dag. Oui, madame. Merci, papa David. Hey, Loni. No, malone. Kota meu. Merci, maman. Naka na porta, eh? Toyambia na kombo na Yesu mama. Merci. Tokoki kobondela po topesa Nzambe merci. Seigneur, topesi yo merci lisusu na tango po ozali Nzambe. Osali biso grâce toyamba mama na biso afika na ndako. Toyambi ye na kombo na Yesu Kristo tika koya na azali pamboli po na biso. Biso pe tozali pamboli po na ye. Tango nyonso tokolekisa katikati na esika tosengi molimo mosantu azwa contrôle. O nyonso ezali ya yo te ezala mosika na biso na kombo na Yesu. Umela Nzambe lelo lobi pe libela na libela na kombo na Yesu tobondeli boye. Amen. Amen. Merci. Nandenge aussi kwa mabiso na kati ya ndako na bino. La chose est la première émission na ngana osala na kati ya mboka Stockholm. Pourquoi na ngi kosala émission o ndelo baika ke basango tamboli mingi na surtout na mboka na biso na Congo à propos ya mabana na biso ya poto yo melate. Yango tungoye ba vraiment ce qu'ils a solo eza bongo mais ya mboto banda ngana yebi bino mais bato bana biso ta musu ba yebi bino te. Na osala ba présenter ba kombo na bino. Bongai comme on a papa David, nous sommes congolais. Bon, on a vendu à Namboko presque 30 ans. Bon, on a eu à Congo. Bon, on m'a dit qu'on a comme on est bibi. Il m'a dit se présenter. Ngai kombo na nga mama Bibi Luyanda po mobali na nga komone David Luyanda kombo na nga mama Bibi Luyanda na yaki na mboka oya swe na landaki mobali na nga po ye mutayaka liboso après abengisi na ina bana nde tuyaki na fandi na mboko 22 ans. Aso la bibini bien obike bouti c'est que yona papa bobandi awate c'est bobandi na Congo. Oui, ngana papa tobandi awate tobandi na Congo. OK. Siko otoba na Congo tango toma muki banzali ndenge nini. Nani mutu abandaki na makambo ngezalaki yobe papa po lelo ekomike eokipe susute hein. Moi ça ko ngane mobali ekipe na musute bino pesa leka bongo ke mutu bandaki papa et basolo zali ndenge nini. Merci pour la mutuna. Je pense que même ceux qui sont dans la Bible, banda boko kona biso, malgré tout et un apôtre tout le monde m'a amusé ko étonné biso qui échanger quand ndenge uti koloba. Moi si pas comme banda mobali, mais ndenge kana uti koloba ki banda boko kona biso tout le monde a été ezalaka mobali mutu abandaka mwasi. Donc ce total dans la Bible tout le monde a peu kuna ke tant Nzamba salaki Adam mutaliboso. Après alisi epongi abimisi donc eli kolobake ngai na yaki sima mobali mutayaki mutaliboso yango na pe mobali abandaka mutaliboso donc ngana papa nde mutakutana nga alingaka ngai ngana ndimi. OK. C'est que c'est bien. C'est bien de bosser dans la Bible solo. C'est quoi on a qui papa bien sali 30 ans, yo c'est 22 ans. So na bolingo na bino bosali combien de mois ensemble, yo na papa. Ngai na papa na kokoloba banda tolingana ti toboti ti aye koluka vi ti nga na tikali ti abali nga na mbongo
35 ans de mariage. Ah, va habituer au cause. 35 ans de mariage. 35 ans de mariage de fandi pour existence. Oh, nous avons besoin. Pour y aller, on peut les appeler si j'ai n'ai mon quoi lelo. Pour bien aussi 35 ans de mariage, pour venir à quatre mois à Stockholm. Et ça mine des 35 ans de mariage. Pour y aller, on m'a dit sonner pour mettre mon quoi, parce que ma balle les eaux vendati. C'est beau comme ça, pour 35 ans de mariage na quatre ya poto. Pour mettre un mal sur moi, qu'ils ont des nini pour beaucoup maintenant 35 ans na quatre ya poto. Bon, on a encore rectifié. Bon, tu vois, que 35 ans de mariage, nous sommes pas tout. Tu banane en Afrique, il y a chéri, chéri, bon, si ma tu es que bon, moi, bon, après que bon, après d'aller au Lukavi, bon, il y a un bamboko, donc il y a Tikalaki, et après, il y a Kolandanga na Sima. Et tout le banda, qui chéri. Il est long de tout ça, il va 35 ans. Ok, existence. Mais ce qu'on vend, c'est quoi ensemble les six camons? Vous savez qu'on vend des six camons vraiment? Oui, qu'on vend des six camons, tout le bagage qui. Bon, tant que tu bandis qui chérit. Et bon, dans l'Afrique, tu vends qui, tu vas 2-3 ans. 2-3 ans après, tant que tu bois, tu m'en as vu ça, bon, on a eu le cas vu. Donc, ce qui te dit, banda to banda, na ti lelo on est tout le qui ont 35 ans. C'est que quand il y a maman na kati de 22 ans, il y a un peu vendu c'est quoi ensemble, maintenant on a papa m'a dit 22 ans, nous sommes ensemble. Oui, na kati de 22 ans. Et nga na ninge ko loba boye tant on a lobi 35 ans et ninge ko loba 35 ans ya existence mandat to yebanaka puisque ngai na ye to yebanaki na 1985 nga nazalaka na 17 ans toyaka ko futela na balabala moko na bango tant to yeko kota na balabala wana papa bazaki na numéro 16, biso toaki na numéro 31 balabala moko. Après ngai na yeki kokoma camarade ya petite sœur ne o alanda ye. Donc nga na kota na lopango na bango avant que ya linganga. Na lala na ndako na bango avant que ya linganga. Nazaki camarade ya petite sœur na ye o alanda ye. Alors na kati ya koyaka kuna ye pe petite sœur koyaka pa na biso nzoka nde ye pa zala wana mona kanganga pe na ye bagate. Il y a mon langage qu'on a mis sur Moussou. Mais il y a mon langage a mis sur grand frère. Pour ça, tu vas dire que tu biso père na petite sœur. Moi, peut-être obimi à lundi petite sœur na bar kuno ebika bouchenes. A beti petite sœur. La zomo na nga zomo na pengai. Alors ndeka osala mukolo moko boye na zoyeba to bimaka. To bimaka ngai poto saka misatu. Ngai na petite sœur nena sœur na biso atika biso ya karo. To bimaka na ye tant tozongi biso misatu ya kara bango ba na 15 ya karo na 19 biso na 31 est-ce qu'on ngam na zaki na C il faut pas que ndako tika nga poko banga mulili ce que tant tozoya to kuti bango na porte na bango ba telemina de fait camarade na yemo bo patika biso ba tele ba osolo ce qu'on ngana ko isa bango boki no tika nga bango ba lelo kende yo moko ngabi anakele nga monde ni nga okitana siku na ne bino ngana ko tika nga na kitana se lelo ndenge ngamo na yo ka ya lobito ko ke tika yo ngabi bovana bino pe grand frère abi ba ke tika nga ngana moni grand frère abi ba ke tika nga bazaki bango mi balé to kiti siko tina se nzoka ndi basi ba yo kana ina camarade nde camarade wana limula nga na yebango en tout cas mama fina yeba nde camarade wana limula nga te nde fait eli nem nga limula nga te après to tikalo to komo sola na ye wana ngabi nga funa kota ngana lala na ngai boy na boy na ye ko kota nde pa ya kotela ka dossier na ye mukolo wana après sikoyo lobi na ngona ye ko yebisa leki na ye ya mwasi na lobi yo moni makambuta lobi ngabi o yebi ya na yo azolinganga siko lero wana pe ye azaki na ba mbongo na ye ya kusakana te lero ya zotekela ba parisien bilamba mutu pena uti poto azosomba bilamba pa na ye mbala moya lobi na ngabi lela ye ngabi leki na bilela ye bonga na tindia ya koluka yo lela ye ngabi ok yo loko pese accès eza problème te nde en tout cas to bandela ka bongo na 1985 ya zalaka na 21 ans nga zalaka na 17 ans ko pusa na kofanda aye ko tolo bapena moya yango aye ko sentenga atienga zemi bon l'heure on a sikoyo ngai mama na biso azalaka
afandaka vraiment na Kinshasa te toaki na Brazzaville mais tango wana aye sikoyo po aya koteka biloko na ye aye kokuta pe makambo wana ke batienga zemi mama tomboki non fakende bref bino mo boyebi ka pa na biso ndenge fonctionner na Congo bake kotika ngai epa na bango na zemi na nga l'air wana nga naza na 19 nazokende 20 ans na 19 naokende 20 ans baye kotia nga zemi baye kotika nga epa na bango nakomo fanda pa na bango tokomo fanda ndaku moko na bango mais sikoyo lokola bayeki kotika ngai kotika nakoki kolalaka na chambre na bango te mpo ye alalaka nakuti deja na bagrand frère na ye ngai sikoyo naolala na bana basi après tofandaki wana ka ndenge auti oloba 2 ans et demi non, pas 2 ans et demi. Pour nga na bota ya zalate. OK. Non, pas 2 ans et demi. Nga na bota ya zalata tiki nga na zemi pa na bango ake luka vi. Tant ake luka vi na Angola. Nga na tikala nga na zemi. Na bota ya zalate na zala pa ba parents na ye. Na bota ka na bandiko na ye na ba mama. Wana papa kufina 86 papa na bango. Après tant na boti mwana sali 3 mois. Ya uti Angola ye ko somba biloko. Asombi biloko awumelaka pete amonaka mwana ne na bubebe ala siminzela azongi na Angola kozonga azongi na Angola ti na ndenza mbasaki bango grâce aye ko voyager aye awa na Suède nga na tikali tango na tikali wana oyebika le mope mwana muke ko fapa mama lobite mwana nga zana mwana muke baki na kozwa mwana nga baye kozwa nga na zongi na nga na Brazzaville pa na biso na ye ko fanda kuna ti bref to fandi le moko ya pa bokilo kozonga ezalaka nzela poto donc na mawana nzambe ti na 1998 na ye koya na Suède tango na ye koya na Suède nde penza ndenge otuni mutuna ke pa libala tofandi nga na ye banda na 1998 donc nde tolobaka 98 na yaka na Suède awa na koti na ndako ya libala na nga ti lelo naza na libala na nga sikoyo tobandeki kovivre kaka na Kimakangu. Mais tant que tu es na Suède awa to komi na le 13 août 2005 nde ayaki ko bala ngai na famille na Congo na église awa na Suède na les Rochers boyebi bon l'état to bala na kata na zanga na Congo pona kota mikanda atindaka ba papier o ba procuration atindaka nde ba balelanga bongo na l'état nde yango na ko banda nyonso wana donc tozana 22 ans 35 ans ya existence ko banda chéri ti boye mais na kati ndako boye to ko loba boye 22 ans donc c'est ça mutu na nga na otemi pa papa différence ezali libala kozala mobali na Congo pe kozala mobali na poto différence ni wana na kati soki bokeseni ezali bon bokeseni pene ezali na mote eza na ngaka ndenge moko bon kovana na mosi na poto bon poto pe toyaki toyokokuta pe bamakambo so ezalaka na poto bon eza pe différence kaka nalobaka na différent na Congo quoi mais libala eza nango kaka libala eza nango kaka ndenge moko bongo mama yo kote na yo bon ngai nakoki koloba boye malgré navandi na libala na Congo te mais namona nazala kovanda pe mingi na Brazzaville pa grande sœur nanga azaki na ndako ya libala wana mama aza na Point Noir natikalaka epai ya yaya bon différence nga nazomona tokoki koloba boye mpona coutume na biso eza ndenge moko te na coutume ya mindele ndenge naza komona ya nanga azali kovanda na libala ezalaki ndenge mosusu ke ndenge na ye komona coutume ya awa mais biso etant ke tozali baafricaine ntango touti kuna na mboka na biso esengeli na biso tomemaka coutume na biso awa tovivre ka nde tovivaki kuna na Congo nde namonaki baya baovivre na libala donc so tokoloba na sens wana différence eza te mais soki yo mwasi oyo ye awa olati siko culture na bango wana différence ekomi wana différence ekomi puisque bango bavivaka na ndenge na bango biso mpe tozovivre na ndenge na biso na toloba par exemple na likambo ya respect biso epai touti tozalaka na respect mingi ya mibali mais awa pena mwasi aza na respect na mobali te na makambo ebele makambo ya mbongo makambo ya nini biloko mwana mike mpona nga ozoyi baquestion na nga mais toke kaka mpo na nga namoni bongo ke soki ndenge biso touti Afrique omemi lolenge na biso tovivaka na Afrique awa différence ezali mais soki yo ekokota na makambo oye kovivre ndenge touteki nango na Congo donc eza
différence pene eza te soki alandi yo bien mpona o différence ekoti soki biso basi soki basi touta afrique tozwa na kati ya poto soki tolati bopoto ya bomwasi awa ndenge ezobeba différence ezobeba sikondo yango wana ebebi mpenza makasi est-ce que ça différence yango nini yomoniki ezobeba soki biso basi toya tokomi basi ya poto tokoma yango ka toujours totango tiki kongo tomi basi ya poto parce que différence yango eza nini bon kokoma mwasi ya poto peut-être na nzoto mais kokoma mwasi ya poto na bizaleli te poso okomi mwasi ya poto na bizaleli obebisi libala na yo po awa mwasi azalaka na droit ya kotuna mobali likambo te nasala to nasala te mais biso mpa na biso eza ke avant ke nasala likambo na nga il faut natuna mobali na nga soki andimi yango en plus na mpa na biso towuti mwasi akoki kosala likambo te sans ke mobali na ye ayeba awa eza bongo te awa eza mwasi aza na mbongo na ye mobala aza na mbongo na ye donc akosala oyo alingi mpo eza mbongo na ye mais biso mpa na biso malgré toyebi culture na biso kuna ezalaka mingi mobali moto asalaka mwasi asalaka te afandaka na ndako mpo aza femme au foyer mais eloko nyonso akosala fo adépendre na mobali mais sikoyo awa badépendaka na mobali te awa sikoyo bazodépendre mutu na moto aza kose dépendre na ye moko alors sikoyo ntango yo owuti na congo ntango yo ye awa na kati ya libala luka sikoyo ovivre ka nde to ovivre kuna malgré oza na mbongo na yo malgré oza na nyonso na yo mais tika mobali adirige yo tika mobali atambusa yo mais ntango yo boyi mobali atambusa yo okomi sikoyo mwasi ya poto na bizaleli différent ko makasi mabeta yo moko olobi yango bien na kongo eleki mwasi avandi aozela papa yela ye nga na poto na osala nateka dirige nga nga na osala mbongo na nga bon moi je pense que soki totali na bible tomona eloko moko nzambe azoloba d'abord amos 3 azoloba na biso bato mibale soki bayokani te bakotambola nzela moko te libala ezali boyokani bible ezoyebisa biso na kati na genèse 2:18 ke nzambe amona ye ke eza malamu te mobala asalaki ne mobali akoya mpe kotike ye moko ti mais mobali mpe ye moko ntango azalaki azomona ke azozanga eloko moko ndinga na ye bible elobi ke nzambe alalisaki mobali pongi ya makasi ayaki kobimisela ye bible ebengi ye aide semblable donc biso basi toza ba aide semblable ya mibali donc toza na poto edaka bango et puis ndenge eza wana yo mwasi soko omoni ke olingi bakomande yo te eza clair net kobala te potango yo bali oza déjà na autorité moko likolo na yo donc à chaque fois tango lingo sala likambo il faut autoritaire na yo wana ayeba pa pesa nzela tolobi te ke bazala ba dictateur non c'est pas ça mais mobala okupe koboya likambo ko négocier papa na ina voyager non bibi nga na moni ko voyager te po aniko papa botiki nanu botiki nano tanga mwa température ngo so na continuer na nga na moni e obeta poto na tika na tozwana tozabe ba mama te toyebi pe ba l'air tozora ba papa ti oluki na l'air no wana yo zulaka papa na yo wana yo moko mama fio yebi l'air wana ozwi l'air wana solo na muto mona bo négocier histoire e bongi mais ko sala teke lokola ngai bibi na sala kana zana mbongo na ngai donc esengeli ka ke fona sala nde na David ane loka koloba te non wana ya fo e archifuza suli balate surtout na biso ba chrétienne soso nazongi kama biso ba chrétien po lo banza mpe ezala otalisa biso ke babike mobali akolia na motoki na po e koma raison mingi na basi mingi kasi bibe lo babongo te mba olia motoki na ngai na obota na passe mais biso na pote koma na bota na passe na lia na motoki na nga yango la musupe yo sate ke ba couple pesa mo mke na koningana a propos ya makambo yango ke po na Afrique basi bavanda ka bazela kama biso na pote biso to sala so yango na musupe sa pete ke moi ça mon aketen naza bokonzi mo quelque part ke wanga pe na osala baba ki tolela motoki ngabe motoki na nga yango na olela tam sufika ba raison musute yango pe ça ba frère na pote vanda te merci pour na motuna mama ngabe na koloba surtout nazo baser beaucoup plus na bana nzambe nazo baser beaucoup plus na ba couple chrétien bokonzi pesa meli mwasite et pesa meli ngaite bokonzi pesa meli mobali alors tant bokonzi pesa meli mobali à chaque fois tozonga na parole de Dieu yango na uté kolobake eza ça dépend ya ba culture auto ekokuta awa eza bongo il faut moi ça vivre ni wana po aza na mbongo na ye siko yo nanga to bande kozela kuna tangu to ye awa tozo sala est-ce que Bible lobi nanga ke lokola na komi ko sala fona dépendre nanga moko non na osalaka toujours na kati na liloba na nzambe ndenge lobi ke nazala toujours femme soyez soumise ndenge Ephésiens zoloba na osalaka toujours na soumission na kotika pe mbongo nanga mobali a gérer nga naza awa tango nazali ko sala nde omoni nga na fande ya mama na yo
engana yaki peno mona pena fin du mois ninge koka papa yebi ke fin du mois ninge koka bibi azalaka bisomba somba asi abendaki carte abombaki yango nake musala na yebi il faut na kota na centrum na luko yebi ka biso ba mama atela be carte zate papa yo ndoze carte ngam na bombaki yango po yo oza bisomba somba sikona sani pona mbongo na nga non naza na mutu moko azotambusa ngai azotambusa vina ngai mpona mbongo na nga te mwasi ata oza na mayele ndenge nini ezosengaka fo ozala na mutu soko olingi na yo te kobala na yo te mais soko olingi kobala il faut ozala sous autorité ya mutu yango wana seke mingi ezobeba parce que bazali kosala mais balingi mutu mobali azali ko na yete c'est ça c'est que yango ne mabali ezova na mingi na pote ezali cause ya culture ya otokuti awa culture tokuti awa po touti nango na Congo te culture wana tokuti po siko pe na minute na Congo basi bazosala toyebi ke basi bazosala mais soki tolobi ke tokende pe na micro na Congo pour tokende otambusa tokoyoka pe baso bazali na soumission ya mibali na bango exactement que pour bazo sala ba komi ko se dépendre na bango moko non faut mais baza ko se dépendre quand baza ko dépendre na mibali na bango pona nini exactement que pour zo sala yango na faut siko awa ndelo ko bombi mama eza culture tokuti awa na basi ya mindele yo somba mungu ngana somba pilipili mais biso na Congo ata basi ba osala bana makambo na te na compte na ye ezambe ngwana yo so na compte na nga ko yeba compte na nga ko compte na ye mais siko tangu yo za chrétienne tangu yo za chrétienne yo mama chrétienne ozo landanga ozo vivre ndenge wana siko yebisanga parole de Dieu zo tiangwa voilà siko yesu mama bibi ezali bongo ya bana poto ki bongo ya bana pe bomi mabale be na kata poto pour moi ça zumbo wana ngite mobali ba bongo ezala combien ou bien ekomi ya kokabola ou bien ekomi makele mbana bongo na bana pe yango pesa ngo bika kala soki oso mina bata ko botika bino basa poto surtout bongo ya bana bino basi ya poto eza o juste ni likambo wana ya bana yo pesa mona kata ndao na papa David merci maman pour na motuna na yo mais en tout cas on nous tozolo ba awa ceux qui na lobi lokuta David a protéger nga ceux qui pas lobi lokuta nga na protéger mais conscience na pesa eza ya komona na miso na Nzambe nga pena banda na tia makolo na nga na mboka oyo na ndako ya David to tikala wela likama mbongo te na mobali oyo makambo mususu toswana kana biso na ndako mais likambo ya mbongo na ndako oyo oya bana oya salaire oya nini na ndako oyo etikala kosalama te Dieu m'est témoin ngai naloba boye likambo ya mbongo ya bana tozwa bapapa mosusu bazali ya baza na basi te boyebi yango mais batiaka mbongo na compte na bango boyebi yango toza na bapapa mosusu bazali awa ta mosusu yayaki avant na bana bafuta abana wana batia mbongo na konta na mama tika na Congo mais siko nani alobi na bino ke mbongo ya bana eza ya mama nani alobi yango non eza faux et archi faux mbongo ya bana soki tozalaki na bana te biso mibale balinga tia mbongo wana balobi bien ke mbongo ya bana siko lokola mboka toya bamboka oyo toya baprivilegiaka mingi mama yango wana siko basalaka nini bazwaka mbongo wana batiaka na compte ya mama mais ngana nayoka te sika suédois alobake mbongo oyo ya bana eza ya mama nayoka na ngango te soki batiaka yango na compte ya mama nauti kopesa exemple awa eza na bapapa ebele baza bango moko ba mama batikala na Congo misu ba yepe misu na bayate mbongo bana bakofuta na compte nani ya papa alors ce qui vraiment biso ba mama toko luka ba problème toko boma mabala à cause ya mbongo ya bana eza mawape pasi puisque mbongo wana eyeko kuta biso soki toyaki pe na bana te ndeke tozwa ngo te na seki bandeko na ngai te to luka bandeko oyo na Nzamba pamboli bango te to tuna bango bazwaka yango te eza na konta mobali eza na konta mwasi bazwa kwa nini Nzambe na pamboli bango te mukonzambe apambola bango baosala nini baozwa ngo donc eza ya yo te eza ya nga te eza ya bana siko lokola eza mbongo ya bana so bana bazana no mikie tozala mamba osala totika ba parents en Afrique tozala mamba ebele ya osala soki mbongo ekoti ezalaka likamba lisolo yango na moni libala o ezangi dialogue eza na oka libala okufa libalo ezangi dialogue o mwasi na mbali basola ate pona mbongo neti nga
bande ko limbisa nga na obeta tolote na loba o esala mananda kunanga bato ba olanda nga ba yebe esala mananda kunanga ngana ndako David akana mbongo te Bibi akana mbongo te mbongo za biso mbale bana bakana mbongo te mbongo za biso mbale ta mbongo ekoti il faut to sala la musala o esengeli ko sala so bo futi ba facture so ke ezake to kotindela ba famille so ke ezake to ko pesa so ke ezake ya ko bombe ezali bo bombi mais ana ndako David azaka na mbongo te Bibi azaka na mbongo te bana bazaka na mbongo te po mbongo abana pe to salela kango ba makambo na ndako oyo to ko tindela ngo pe bande ko bazana problème so to zimbongo abana malgré oui to lobi to sombela bana mikolo nyoso nini biloko te chaque mois to sombela bana chaque mois sapatu te bongo suke kindawa to sela ngo misala mbongo abana ngo pe ngo vraiment luta bete po ngape na yoka ke nde kwa bomili bala pona mbongo abana na yebite mbongo ngo pesa la combien ezalaka combien mbongo ngo o vraiment yo yaka ko bomela libala na yo ezak salaire na yo kuteleki mbongo abana wana mais babi kezu mama bala malgré salaire de kebe oui ezandengwana mais vraiment dommage na mama oyo azoboma mbongo azoboma libala pona mbongo ya bana eza dommage po eza mbongo ya bana balobi yango bien ke biso to benga ngo na suédois born be drogue mbongo ya bana na inderostod eza mbongo ya bano bazali ke mama zalaka para moko azalaka te papa azalaka te donc ube libala ekufa bafutaka mpe mbongo wana eza dommage na mama azoboma libala mpona born be drogue na inderostod eza mawa mingi ya mawa soki mama nanga conseil oyo yo kopesa bandeko oyo bazosalika oyo tobetisete mpona mbongo oyo lelo oke babike surtout ezali mabala ezokufa kaka mwa ekufi mama ake na Congo akezwa papa na Congo be papa ekufi akezwa mama na Congo ayene na poto po basi ya poto kote na respecta te kolamba kutu koloba te kote misala kutu koloba te kote ya mbongo abana koloba te conseil oyo kopesa na bato oyo bazosala ngana obenga ota mosusu erreur ke ya kotikala mosusu ozango na ndako oke na Congo pozo ya sika oyo ayene na poto parce que mpona oyo ya poto aza na respect na oyo ya poto ayebi kolamba to ya poto awelaka mbongo ya bana conseil oyo kopesa na bango avant ya kopesa conseil na oloba boye lelo bobengi ngai mama Bibi mama ya poto mais David autaki nanga na Congo tango aya watiki nga po akende ozwa wana ya na ye auti ne wapi aokoma nani mama poto aokoma kaka na poto donc ngale naloba boye likambo ya mwasi nayoka ngo mbalebele ote zwa nayo kaka awa tolanda ngo mingi na ba YouTube zwa nayo kaka ya awa eza malamu ke oya kuna zwa nayo oya kuna ke ya awa eza malamu mingi te eza bongo te likambo ya mwasi eza likambo ya éducation ya mutu ponde tovandi na poto toza na bana oyo pe ba parents mususu babengisa baza pe bien éduqué soko tie na ndako avanda bien na libala na bandeko mususu na ba mama mususu toza pe na mususu baza na poto baza ba tia mitu bakata soko tie na ndako o regretter toza pe na oya kisasa soko ke kozwa ye oye na ye po moye totanga bakombo ya bato eza te tomona misusu pe bauta bakendaki sasa baya awa bafanda ti lelo baza pose bakangama tomona pe musu akendaki na ozwa kuna ebulungana tomona pe awa akutani ne pe kaka awa me bavanda ekangama tomona pe musu eza ça dépend ya éducation ya mutu oyo auti nango na famille na ye alors pona conseil na koyebisa yo mama oyo d'abord naina lobelo moko omoni biso to africain biso to mindele te mundele boko bala na 7h na 9h libale ekufi mama pona bango eza normal ngana opesa exemple moko boy pona mwana na ngamoko mwana na nga ya liboso abala mundele abalaka mundele bafandaka na ye nayoki mwa matate koti natuni mwana nini mwana explique nga nakenda kozwa mama Bokilo na mundele na mimai na restaurant moko na Flingisberg tofandi tomando solo na tuni na bina za na besoin na yeba eloko nini mama afiti lelo eloko esala nga pasi po biso pa na biso tobomaka mabala okuti papa David na mwasi na ningi na ngate ezanga
asalaki boye eza tala ba raison moko nayoki mwasi mundele azosanga alobi te soki nalati bacomplime ezalaka te na métro mona azokima nga alingi komemela nga omoni de nature biso omoni mwana na nga malgré aya moke awa me nauta na ye na Congo et puis aza mpe de nature lokola tata na bango alobaka te boye donc aza bajare wana nayebisi nga alobi mama nga mpe na ndako lere mo mobali na nga mpe nakanalati boye akomisine nga te boye yango na kobomela libala oyebi na bosapesanga alobi na nga bilidi il faut comprendre ke ngai naza africaine te na comprendre ki facilement po bango biloko wana para bango eza vititi siko biso biloko wana jamais David ako kosimba nga na métro chéri biso biloko wana esala mate obana ndeni esala mate alors na comprendre ki na ngai ye alors biso toza na culture mususu bango pe baza na culture mususu alors biso tozonga na culture na biso nayebi ke bato ebele bakoloba ba culture na biso miso eza ya mabe miso eza ya malamu ntango toye awa boye na boye nayoka yango souvent oui soki tokutani na culture na biso eza mabe tolongola tobongisa me ndeko na ngai yo oyo ozoboma libala kaka nazoloba bie kaka mpo na mbongo ya bana te mama réfléchir mwa moke réfléchir mwa moke ozonga na nzela surtout nazoloba mingi naoloba mingi na bachrétienne libala eza eloko euta na bakoko te balobi bible elobi libala ezali institution divine eza mutu te mutu asala libala eza nzambe mutu asalaki libala alors biso tozali ba aide semblable ya mibali na biso donc mama oyo ozoboma libala mpona mbongo ozonga na nzela bozalaka na systeme ya kosolola po eloko mosusu ozobosana na bandako mpe bamama mutu bazalaka pe mwa moke bolimbisanga bamama daza komituka na biso te biso bamama tolingaka kaka nini ke biso ezala liboso estce oyebi eloko mosusu oyo ebimisaka mamatata na bandako biso tolingaka tozala liboso biso bamama wi eloko mosusu ebimisaka baproblème na ndako oyebi eza nini likambo kobengisaka bafamille na poto lokola nga na yaki bafamille mosusu bazala baconseil bapesaka bana na bango bibi yo malgré esalamelanga te nga nakumisaka nzambe nalelaka mingi mama na nga po ntango na ye na poto nasalika 2 mois mama akufi alia ata 1 franc na nga te alia yango peut-être na kokunda ye mama na ngai ntango nazoya bandeko oyebisanga boye yaya omonde ozokende wana ozali kouta Braza ozokende Kinshasa na ambassade mpona koluka mokanda kosalaka bainterview na yo namona noko te namona yaya te même nga mama no natiata 1 franc te même na passeport ngati na ya poto awa même na passeport famille nange participa na eloko te nyonso azalaka mobali atindaka na swede ya kosala yaya lokolo ozokende boye ezala na koti na sa mabele yo zala kaka na mobali wana eloko na nga natikeli oyo yango na conseil mais toza na bafamille mosusu bapesaka bana na bango conseil yaya omoni ozokende boye omoni mpasi otiki omoni nzala otiki omoni baproblème otiki tala ndenge ozokende lieve falanda omoni biloko wana ekoti mutu na mutu ntango aye azaka na likamba ya lieve fo aya leki na nga lieve fo aya siko ntango bambongo ebandi kokota na ndako mama abandi epa papa epai na bike biso bamama tolingaka liboso biso mama abandi epa papa papa David ozomona ya lieve fo aya tana nde bazosouffrir kuna ntango yo ozopesa likambo ya lievin kasi David mpe aza na Faustin te Faustin mpe azosouffrir mpa na bango yo ozomona ya Faustin te yo ozomona kaka ya lievin te likambo totia na mesa tobongisa mama likambo malamu toloba likambo mabe tobomba nga na okende nga na baexemple ya bato mosusu te nga na okende exemple na nga mobali na nga aza awa apesa nga soni ngai leki na nga mobali alandanga akufa ntango mosusu ndakufaka na Congo te mpona nini tobandi ntango nga na ye nayebisi mobali na nga boye lokola nga na ye na mwana na biso apres tosalaki makambo nabengisi mwana ya na nga ye apres nsima nango oyebi ka biso baafricain mwa makeyeli ezalaki nango nayebisi papa te kasi tobenga leki na oyo ya mobali oyo atikaki mpe mboka Congo aza na bamboka tobenga ye ntango tobandi makambo ya petit frère na ye mpona petit frère aya ye moko oyo aza témoin leki na nga mobali azwi kope ya armée d'Israël ezoya na Suède nde kaka oyebi nde bayaka alobi papa na nga abi te tobandaki makambo leki na yo tosisa makambo leki na yo ye akokima na ye te aza kuna
yepa ye mukulu ezali akoya mais siko soki ezalaki na mama ya mabe okoyebisanga mwasi alinga oloba nini ou bien tozwa soki mbongo eza insuffisant tozwa na leki na nga tozwa na leki na nga mais nayebisaki ye nalobi te lokola tobandaki ya leki na yo il faut tosilisa nanu ya leki na yo ya leki na nga ekoya nsima malgré nzambe mpe alingaki te na nsima nango akufaka na ye mpe aza te atika biso ozo comprendre biloko wana yango nazoloba ke soki dialogue eza te na bolingo mama libala ekofanda te makambo mbongo ekoya makambo bandeko ba ekopanza po yo lingi kaka yo ya leki ya mais ozokanisa te ke mwana batu peti bolinganaki ye pasa na famille na ye soki papa lobi ke te nga na moto ba na famille na nga lisumu eza te toza nano so tokomi ke tobengi ya papa ye tovandi boye te papa te toyokanaki boye te wana oza na raison ah non papa toyokanaki boye te toyokanaki nini langage mo nazoyoka ezobima na makambo kamera wazoloba nini coup sur coup soki nini sur nini toyokanaki un point sur un point ntango batie bi kuna nga mpe kote oyo totie bi mais soki ekomi totie bi ayo aye soki ekomi o te lokola tobengisi Séraphin tobengisa so Célestine mais non toyokanaki ke so Séraphin ye totala pe na kote na Roger pasala nini aya ozomona eloko ekendelaka bongo eloko ezoboma biso yango bazofingela biso babambi biso kombo basi ya poto oui toza basi ya poto komo fana na poto mais tobotama na poto te mitolu na biso ezaka na poto te mitolu na biso esika touta na l'Afrique kuna ezaka awa te alors eloko eza important ezaka dialogue so boza na dialogue mama po bokoma na mama bongo bana ekoma te ekoma te. Merci Mina, c'est pas quand il y a plus dialogue, des autres biso na kati ya poto. Tozo ba ko so la te biso ba couple. Tozo ye bangote. Ya so mama bitongo to ko mama muke na suka ba question na biso, na ina ba mama muke sekele na yo ya nini. Pour va na 22 ans na papa David. Ka obike boyebi ko so la mais quand même sekele mama muke ko ozala. Moi pili mama muke ko ozala. Ya moi c'est ça de bo va na tilo yo na papa David. Merci papa. Maman na ngai pardon pour na likambo tuninga pasekele nga penza likambo sekele na nga ngati papa penza ndinga vandi abayebi eza losambo po na koko beta tolo te soki losambo te ndoko kutinga na ndako te ndoko kutinga na po toza batu ye aza na mabe na ye aza na malamu na ye nga pe naza na mabe na nga naza pe na malamu na ngai mais tango ebardaka nzambe pe soko akoti te ezaka apasi nga pena en tout cas sekele na nga ezaka beaucoup plus prière pourtant on a chauffaka au moins nazonga aka na makongo na nzambe ayebi nde na oloba solo kuta na yaka pena na makongo na nzambe na lobi nzambe na okoka sute na lingi so libalo te na okoka te et puis na pambola nzambe au moins na à chaque fois ngo zo moi décision moko to ko silika moto nini mo mama likamo kaka fo yela yo au moins tam su pasteur moko bengi yo bando so obi tam su ka ndeto landa lelo oyo na ba nini mona ka matea moko yeko bima pa yika mbala moko lokwa moni monsata za songi e beti mba mona motema sikoyo abandi ko yebiso ke yo za chrétienne bible lobi nini mo santo akoki ko boma libala pona nini babandi ko zongi so na biloko wana ozongi sima osengi nzambe pardon. Vraiment ngai bibi nde na vandi awa naza spécialité naza pe mosantu te naza pe dur te na libala ke ngamu na koki yango mais eza kosungama na molimo mosantu nazonga aka na sena makolo na nzambe donc sekele na nga eza prière na sepe mingi yo zo noto sekele to mwanga ngai bo sa mo sakate ya oza plus prière nga vraiment ngai na ngeza mabolongo amen yango ne lekinyos yango lekinyos na koyebisa mama moko ozo landanga na koyebisa papa moko ozo landanga nazo yebisa yo ke sans prière liba po eza ne loko moko eza sujet na biso te menena lobana mwa muke eza ne loko moko te oyo diable atakaka lokwa libala na sena tango jamais ezate yango mona ba mame bele ba te bele lelo ba fana na mabala ba fandika yaka to fanda ba pesela ba ngoma mbonga mabala te bazo mona ngo eza sujet na biso te ndena na lobi na déborder mo muke yango zo mona ke lelo oyo lelo omona ke eningani na tongo eningani na poko eningani na lerwe eningani na lerwe pona nini po diable za
makasi aleki nga na yo na makasi mais malheureusement aleki nzambe na biso na makasi te donc eloko ezosala ke mabala ebele evanda te eza ntango dialogue ezali te na kati na libala surtout bino bamama chrétienne nazoyebisa nde bino bana na nzambe tozongaka beaucoup plus na se na makolo tozala mutu na biso te tozala mutu ya makasi te babiki nzambe vraiment kolela mwasi mpena nzambe akokaa yango te yayoka yango makasi ya biso toyebi ya lalaka te ya lalaka ntango babimisaka nga yebi onga asolanga na nzambe bayebaka yango te ti lelo yango babi ya force na makasi libala yaka losambo sekele ya kitoko kotia na ote olamba so ingainga kotia na okute omungwa pilipili te barespect babiloko wana eza nango d'abord soko oza déjà na kati na losambo oza déjà na respect na mobali nango eza bon so oza déjà na kati na losambo oza déjà na respect na mo tolobi teke makambo ezanga te tolobi teke oyo bacouple ya bachrétienne nde ezanga baproblème te au contraire kutu yango nde yanga na makambo makasi koleka kutu bato basambelaka na bango te yango nde diable atelemela makasi ayaka mpenza donk atie yiyi na ye wana mais nga na koyebisa yo kaka moninga mina nga oyo ozolanda nga ndeko mwasi ndeko mobali sekele ya libala ezali kaka mabondeli ngai na biso ezaka mabondeli ezakala ha na biso ezaka mabolongo na yo ndeko na ngai poso tolobi totimola youtube nyonso tomona bamama batémoigne makambo ebele na nzela na mabondeli mpo nzambe asalaka makambo mbongo ya bana yaya tika na yo solola aka na mobali papa omoni lokwa mbongo bana tozwaka 5000 na sanzo na ningi napesa mamama de me mbongo mpe ke papa mama mpe fo asalela ngo likambo boyo otinaka mama 2000 alingo sango epo tomona mosusu kwa otinda ni ote bongo baswa mbongo te po anini chef mosusu tomona na yaya ezaka na ndako ya libala me batie na kati ya nini ya programme yango na kati ya ndako mais non ça c'est faux nakokabela yaya nar somel mene totia yaya na liste liba po anyasa nini mutu tokotia na kati ya liste libala po eza devoir na biso eza mama wana eza devoir na biso mama na papa so baza bango basalaki mosala na bango basilisi sikoyo ekomi ya biso mama azosala te mama akendeke epai te biso sikoyo soki boza na lupangu totinda mbongo ya kolia soki boza na lupangu te tofuta ndako ya mama na papa tozofuta na kolia na bango wana me yaya ntango aza na libala na ye aza na makambo ne na okabela ya toboyi te tokabela bayaya te kwani tokabela bango milongo so toboma yango wana ote ngai yaya nanga akufila mobali ngai nakoma mobali na ye mais est ce que bosololaki na papa mpona nde ye akufila mobali aza na bana wi mpo tosunga ye bosololaki na papa te ngai lokwa nasalaka surtout soki nazwaka salaire koleka papa bapapa nzambe asunga ye bapapa nzambe asunga bino na pamboli so nzambe merci mingi nasepeli mingi mama bibi ya so babiki mabala poto ezovanda nango soki botie nzambe na kati ezovanda nango amen soki masolo boyebi kosola ezovanda nango makasi yango sikoyo kenga mpe nango taso mpenza boyebani mpenza ya soki singa 35 ans 35 ans kovanda asama 22 ans nga sikoyo na otala papa david so mpenza oyebi mpena mama bibi bien soki na masolo nanga moko soki fana bakeke kaka tanda makesi na pose bakese sikoyo nayamona système ke mama bibi yo okoma papa ya répondre tout à soki mpenza na réponse na répondre ndi kambo ya solo yesu totika mpe kaka bongo te ekomi si ya kokoma sikoyo nga na kokoma nini yo okoma réponse no déjà nga na otuna yo komi réponse ovani onda so réponse opesa eza yango yo ozotuna mutuna yo soki okomi oyo nga mutuna otuna papa nzambe alula yo soki opesa nga de réponse nango oyo yo tokela na mutuna ya liboso mama bibi ovani 22 ans alinga nini kolia nini mama bibi eloko mpena plan préféré ya mama bibi oyo papa david ayebi ezala ni bon plan préféré ya mwasi na nganga nayebi mingi ezala na papa bibi yakomaka va orépondre mpo tobo amusa akoede ntango yo répondre akomi olobi yo okoma bon nayebi alingaka mingi tilapia epuis na misunia biloko mpenga nayebi alingaka mingi yango wana tilapia na misunia mama bibi ntango te yo okomi nini ayebi wana utatotini bato na swede bayebi nga bayebi ke ye mokonzi tilapia bongo miziki nini miziki préféré ya mama ezala nini bon nayebi ke alingaka mingi loko mbongo nga nakomi kaka lere atuni miziki nga nakomi kaka mbala mo gospel esala zoneka po ntango loko te boyokanaki avanga na ya
sikoyo papa David eloko nini na ndako eske ni oyo mama bi préfère kovanda na ndako kumwene ye moko préféré kwena ye ba kote kaka vandi wana yango omoni kaka esika na za c'est bien pour venir 22 ans solo ata su question na ngaya suka pona bena otayika papa po ça na ba mama mutu ba yeba te ata question na ngaya suka wa kado nini oyo somela mama oyo sosolo lot so sabi ba vanda ba papa David mamba salanga kado nini o ma toucher moteur mama bibi wa ta so avec te kado el boso pour nga mariage pour nga penza kado el boso penza ya munene za mariage pour nga ya mwana yo menini papa bosani mwa moke nayebisaka mikolo nyonso na ndako ke papa nga ti olinga nga ti obala nga kado oyo osalanga omemanga na kinzamvwete na kobosanaka yango te tokendaka matadi koteka biloko tosisi koteka biloko tozalaka mpe na mwana après nsima nango tokei na kati ya bamboka kuna na kinzamvwete kosomba banyama zamba nayebisi nga bi papa nyonso opesaka nga naboyaka nga te me kado oyo ntina okufa na obosana yango tosalingake omemi nga ntina kinzamvwete. Mais si vous avez bien, papa David a sur 4 questions sur 3 déjà. Ayebi pena maman malam. Vrai. Ça ega moi, li sanomukie par rapport à kotala ke couple na biso, na pambolu sur nzambe, ba bia solo ke couple zoma ona poto. To tika na biso ka biyoka yoka. Ya moi tozana exemple couple liboso yango 22 ans na poto. Ba uti Congo. Ba ye na poto. C'est biso nyonso to taka même isika to ko na poto. Na pamboli nzambe mbala sima o landi biso soki ozali na concert kopesa kozanga te okoma na kati ya chaîne biso Concept TV sobe bozana posa nasala même exemple na scène bandeko na ngabo zete bokomi tokoya pa na bino pe tokabla liso na bino wan tokomi mbala sima na yebte so bozana kabo ya suka ya koloba tokomi na suka émission na biso mais avant de ça le papa a joué na me papa cadeau pour Zuni. Et ça, sans alcool, puis ça va dans un peu ça alcool était. Invité maman bibi papa David c'est pour ça ni kabol basuka. Bon, nga wolo baboye. Merci mingi na ningo ya hôtel biso. Na ningo petole ki interview oyo. Interview oyo tamu supe ba oyo ba Rolanda biso. Là musu bazina makamususu donc ya kubudana ka ndenge ya ba couple tamu so ndenge balandi biso pe ba olinga ba bongisa kwa ba vanda kimia. Merci. Ngai pe ndenge ko en tout cas na remercier kuya na bino. Merci. Na sepeli pe ndenge bokuna ki biso nzamba zo lokumu kande papa uti koloba. Tant mususu pe eza na ba couple o bazo bundana na notino lelo na mama mbongo na bakamba bandeko baya na bambongo makamba ba famille elo mususu to lobeli pe te mama ba kosombaka ba mabele na Congo mais na kata makambo wana nyonso kaka eloko bozo bundana ngonde ko mwasi na ko biso kaka simba Yesu zalaka na bitide ya kosola na yebike eza na ba papa mususu balinga kosola te ça je sais mais komi kaka yango kana makasi oyebi nga pe mobile nanga azalaka bongo tia zotalanga ye mpe makambo osola azalaka nango te yesu kanda kaka mais okomi kaka yango kaka na makasi soki avandi kaka pape esoki toyoka bibi azangaka makambo te ngai me papa fo tosolola te nakoganga boye na kanda tokozwa solution te yaya mais fo fanda tosolola mpona ye bapapa mosusu baza dure balinga makambo wana te wana pena bamama ebele bakobima mokomisoko na kati ya bainterview okoyoka yango ekobima mais surtout tant oza mwana nzambe kolemba te na mabondeli pe kaka na kati kotia papa na mabondeli kozalaka na masolo je pense que nyonso ekoleka malamu biso to libala eza nzela ya no retour eza te soki okei mpo bokomi na katikati kuna ozonga te libala soki okoti yango okoti okei kati yesu kristo oya ntango tolatana bape te tolobaka nini merci merci mingi wana tokomi na mbala nsima na kati ya chaîne na biso Concept TV wana botika malamu bye bye. Bien Jésus, solo la
bien Jésus.